ndeti na minute oyo nazoyeba te ado azosala nini na kiti wana mpo akiti wana eza meme mutu so avandaki kimia meme likamoko alobaki akoloba te me osutu kaka pu parce que autant yo ozwa akize bongo où sont de preuves si réellement c'est vrai fallait à la sage madame zona okiti vanda parce que de toi bazwa kiti avant déjà apandi yana leki makati au moins na bakati ba comédien likambo c'est beta manango Michel Mayabou. Très heureuse de vous retrouver nombreux et nombreuses sur votre chaîne Congo Gold TV. Ayemoko le boss, Michel Mayabou, le boss le plus charismatique. Bonjour papa, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous avez vidéo. Aujourd'hui, un grand merci à toi, Sib Mutombo, leader à Pembe Motemaya, Darling Love, la canona, maman, na Darsimi Senga. Je te salue, ma belle soeur chérie. Nalelo Yatina. Je dis un grand merci à m'abonner tout fidèle na biso donc. Je dis que là, seulement na bino soka yé, la rabino karamakambu ya sika. Ne kato lobaka, vaut mieux tard que jamais. Tant la vie vaut mieux tard que jamais, et les cas qui lobby, mais tout y est. En actualité, bata théâtre bali ko tika bisoté. Je dis un grand merci à toi Sandrine Bebonga de moi dedans. Je dis un grand merci à toi Tania Baoso de longue jambe de l'internet et pourquoi pas toi papa Junior Bassel de moi-même. Maman Blandine Bassel est bio depuis quelque part bambo tebe na mami mikata butezo mankenga o wapi. Bon retour na yo déjà maman, je dis un grand merci à toi Chic Mampouya. Rachel la donne à griffe famille, je te salue déjà. Kanina Koloba, bata théâtre bali ko tika bisoté to lali to la moki. Internet eziki sous. Papa do papa do. Nena tourne. Kiti wana eza nini eza na kiti wana enga stila swamana bakamo yango ngala batu. Ya théâtre to bebanaka. Bila boyinanga pona lobaka makamna bio. Lelo pena yandi pe ka muta lobela makamna bio. To lali to la moki to tu komona sortie médiatique ya si la bisal o esali si batu ba analyse, batu ba lobby, batu ba sali o bakoko sala. To lali lisusu to la muki ngani ngatola la to la muka mbalanganza président Kaleba Bimi. Aye na oya ye à propos ya dina na la douce o tisi kwa zolo de l'autre côté to yeba te elle est là ou pas, je ne sais pas. Mais lelo oy to lali to la muki kaka na kiti au président Kaleba vandelaki. To moni papa na biso pakaloui la fierté de notre théâtre. Papa Oyo, Alexa Batundeli, Balata Ralinette, Nassé, t'as toutefois joué dans un chapeau, avec tout de respect qu'on le doit. Aïe, les bisous na télévision, mais le ko ya pas ça, aïe na maya misu. Tolinga ko simba ka ba analyse bisiko za raketo simba, koto to tika to simba koto to tika, mais aïe na pas si auto ebaki, papa na biso pakaloui, un vrai frère, yande konaye. Nani akaboli bango. Maswa kuzwa kiti vanda, Pakaloui pezwa kiti vanda, et puis ma belle sœur bozoba kiti movanda. Nous devons savoir qui est à l'auteur de cette séparation. Ya gloso azali ba mona yo avant de lolo émission na robora mututé na éviter so ya robora mais na robora mututé j'ai très mal au cœur. Nana partager na éviter so tozali ba mona yo. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bonjour Fanny Katalia. Bonjour Stella Soman. Fille à Tchotchocho. Mbokana. Aigle. Bien. Bonne santé. Santé ça bien. Quand on a ba pesi biso pe manabo mo o ebeli na kati ba hôpital ba olukango. Ebeli bazala ba comment donc ba olukata ba fongola ta misu ba lobata maman ba kokite. Donc ils ne permettre que permettre que ba kufate mais bazala na kaka. OK. Donc on a ngam tu nazolo ba bui donc vraiment
Nzambazo lokumu. Nzambazo lokumu, l'autre fois, tu as eu en plein tournage, tu me quelqu'un peu sur la sortie médiatique. Donc, quand ta maman, quoi, sortie médiatique, il y a président Caleb, oh, il y a qui n'a pas commentaire, Bino Kaka, Bino Nini, na Caleb, Benina Lobby. Il y avait des gens qui ont commenté par rapport, il y a besoin qui peut parler à Batnabango. Je vous salue déjà, Dinana la douce. Moi, c'est Nzambé. Je vous salue déjà. Et puis, tout le monde qui va tout souba, condamné qui acte le président Caleb, quoi, autant à combo à Dinana na émission. Mais tout là, tout la mouki. Même chaîne, même plateau, sortie médiatique, il n'y a pas de pas j'espère que vous avez vidéo. Voilà, bien. Merci beaucoup à toi, Claudine Ngando Montréal. Tomoke Kasibongo Ebele. Et pourquoi pas à Laetitia Ndongala, la Miss de la presse, hein, ma copine. Tant Nathalie, n'a pas si maman Balinga Fanny Katale, maman Brigitte Nkongo, monté ma papa Willing Congo et papa Oscar Ngindu, monté ma Souzigne Kesse. Lili Moussamba ML a monté ma Kalutiti Marcelo. C'est les Massamba Babijou l'homme nord dans l'océan, Moubalo comme Obang à Mos Moraboya. Bien! Autant sortie médiatique. Yeah. Omoni tonto ko lobaka ke hypocrisie za makasi tondima. OK. Au lieu que to laksa baninga mandoki te, ezaka ke tondimi. Place mabango sami tobi merci. Limbisa. OK. Tana obi limbisa na monimba moko o asali Fanny Katale na obaki na bando. Donc bo teninga regarder. Eza opinion nga ezo sa engagé ke nga. Okay. Parce que nazaki na ndak mutu mota benga nga. Papa Karine Yamado et puis na Jérémy Chabani. Na kozanga kate na émission na nga to pe na place nyonso na leka ko senga ke toujours merci. On a nani? Jérémy Chabani. OK, Jérémy Chabani bambo. Jérémy Chabani donc on mérité pe na ba mbote belé. Okay. Et Cardozo mis l'esprit Aminata son père parce que ceux qui vont pe ba yambenga te parce que ils a clic na bango. Okay. Base na bango. Bisoto yeka. Pour nous la tête à 12 comme ya na boye. Bando ya ki pe mutotanga comme no. C'est pe bon pe ba boye na bango ke na yana na ngana za te benga ba poussa na te ba tikela nga kiti na vanda. Donc ba poussa ni penda na ban ben ils ont déjà 4-4 mais ba poussa ni ba tie 5e personne avant. OK. Donc c'est que bien. Moni hypocrisie ton examen makasi to lo bango. Pour ne ça là que ba comédien ba changer. OK. C'est tout ça kaka to kanga bibebu na biso pona obanga ke intel a koloba bo intel a ko sala bo donc pas midi chez toi non plus soir. Donc pas midi chez toi non plus soir chez toi. OK. Donc je mange chez moi, ils en alliés zati na fandi, so zati na kepa Marina là-bas, na kepa Laetitia Ndongala la Miss de la presse, na kepa Karine Yamado, Diane Kamonga na benge a otindelanga, Marina Ngoy a opesanga et tant na okende lisusu et pas il y a Cardozo mis l'esprit, non vivre bien. Okay. D'accord. Donc ça que tellement tozo tolérer babilom susu. Yango comme la biso bongo. Ce tobi total na première analyse o ezaki maman la biso beka masalaki. Je crois que na lekaki. OK. Na lobaki o ezaki opinion nga. OK. Batna donc batna ba opinion na bango. Ezo senga ka teke opinion nga katale ya mutu nyosa za d'accord nango. Non. Et ça pe na mutu susu on dit mutu susu oboya. Toena makamba Caleb papa na yo moko atokisi nzungu. Voilà, papa tokisa nzungu. Ye wana. Ouais, na yaki. Tous les hypocrites te que likambe bete pas ba voisin ke kai pas ba voisin lobité. Ezape que so ma bemo pesa kata ndaku na dénoncer ngo. Mais ba ki ba okozwa problème pour la monio da kuna ba obelela yo Fanny Katale azaki na raison. Bon, so na lobaki vérité. Yaka musala ti. Nini so. Ba ti on a miniature. Okobeba na la papa. Na bande na miniature na ndekuta mabe. Et comment que écoute na kosoanya me? Ah bon? Ah ben oui. Miniature bosso c'est na ndenga mabe. Abomi mutu sali bo. Est-ce que ton miniature yake par rapport à ma kamna lobaki donc c'est que waouh. Waouh. C'est que waouh, c'est bien. Bien. Sortie médiatique ya. Tato ba ikunzela moko. Nebisio Nathalie émission wana na qui passe. Donc il passe 4 centimes mananga. Donc il vient passe. Donc il passe parce que tous les 2 personnes basé yanga. OK. Tous les 2 personnes basé yanga. Donc ils ont le cola mutu na nzoto ebela.
Moi nzoto tongo ebela maboko ils en a besoin ceux qui mutoke leki na leki ça. Makasi zate. Makasi zate. OK. Liboko pe susu ceux qui aiment sous ezana pasi. En Lucas Simba. Mais ceux qui aiment pas moi Simba, ezate. OK. Donc je manque de mots à dire. Je manque vraiment de mots. Fanny Katale, j'espère dans le monde de théâtre au Oubeli Mwandam. Oui. Avez-vous connu que entre Papa Nabiso Pakaloui et Papa Nabiso Charlie Vie de l'homme à Zaki na rancune? En tout cas, n'a encore saté, n'a encore marché monté, donc je ne savais pas. Non, émission au cas émission yebadi. Émission, na tout na nanu ya doé, li kama oni nezo le kakana kiti no wana. Po biso seto yambi bangwa donc c'est que to bete la batapoto maboko. OK. To bete la ba journaliste na ba chroniqueur na ba chroniqueuse a poto maboko. OK. Parce que biso a seto za awa, bon le kate po na lo ba mamba bongo. Pour mutalo ba mamba bongo c'est que fait ça tumba. Ils ont un complexe ya PIT. Je sais même pas. Il faut ça tumba ou bien Matop ou bien Thérésia. OK. Oui, pour mon ali kabebi mana facilité boy. Numéro 1, Eza Gabriel Bolembo. OK. Deuxième, Eza Mama Top. Et troisième, Thérésia. Pourquoi j'ai cité ces noms? Parce que par exemple, facilité la vérité en face à battre. OK. Ça pour avoir peur de quelqu'un. Non, okay. Hypocrisie, Zati. OK. Mais le reste, nous sommes des hypocrites. Parce que pour nous, on va les camboubouer. Donc, on va les ozo imani. Fongwama. Dès na minute. Nazo ebate. Ado. Azo sa nini na kiti wana po kiti ana eza même tout ça vanda kimia même ni kamoko lobaki ya kolobate mais osutu kaka pou. Ebimi. Donc leketu ya Kinshasa eza leketu ya poto eza ado. Ezo s'engager kenga ezo opinion nanga. OK, vas-y. Parce que comme mona na kiti wana ba vérité ezo bima. OK. Donc yeke ndeka wow. To bandaki na oya ya tuki awa ya pesa kimbote teme moi ça va taper ça mbote. Oh, na vite ke mbote na te tozo kende kasi na ba analyse na nyosot. OK. Tu vite mbote ngo esengaki aya kaka. Mais OK, tant déjà bonsoir et loba mais Corona pesa la mbote, boka. Yango to lobi tant déjà mtalobi bonsoir. Bonsoir. Salutation bimbangwana. OK, bato musu balinga bonsoir ya bongo tani ngaba batia bango kaki apesa ki bonsoir. Isifika oyamba ye, okanga ye, tia moi bisou moi loboko. Ya moto yangwana le kaki. Et c'est pesa moi bonjour bonsoir. Et je salue Dinana la douce, je salue Belleville comme la patronne, et je salue Silabissa Loubekam. Je salue Silabissa Loubekam. Donc voilà. Toyo qui ne m'emballe tie bimisko. Stratégie au ezo bimaka bon. Na avant on a que Nathalie 2 émissions, Nathalie Penza ben émission moi belé. Mais j'ai vite compris que émission il y a Pakaloui, c'était pas préparé. Je vous retire d'abord de parole. En disant que l'émission à Pakaloui qui préparée, émission ni au yotan aux autres la émission sur les canaux internet. Alors, on dit que émission qui préparée, émission qui préparée. Bon, moi c'est totali émission au Salama qui par rapport à Yatouké. Ils avaient préparé. Ah ouais, par rapport à ma question, tu vas me poser ça. Comment ça? Mais apparemment c'est comme si je vous avais posé cette question l'autre fois. Boya Kiangwa, Olobaki, Oro Beloko Zaki na maîtrise dans mais les lots sans batu na yo au fond moi maman bimi c'est loko. Na na yambaki yo. Ouais, Nathalie siko nini. Émission ana. Ndenge pasaki na oyo. Tu sens que dans l'oba, na douleur et où t'as na kati na ye. Et il a fait couler larmes. Alléluia. Na muto azope sa ba réponse na koseka. Donc je savais qu'on va me poser ça. OK. Ou soit je savais déjà qu'on va me poser des questions. Au moins ma question sur Zaka. Je m'excuse la préparation et l'émission. Coaching déjà question. Na pour tout no bueno to bete ko tout na ngangote. Mais subitement na plateau et tout nami. OK. Et ben rappé hein. Et ben rapport à réaction il y a invité p. Voilà. Au sentir que émission moko question mo batunio. Donc solo là qui déjà té à poser une question en até. Au surtout qui m'a moko na plateau subitement va poser une question en. OK. Na question oyo donc dans les commentaires mo zaki derrière na façon oyo grand frère à répondre.
azali déjà na souci makam na mutema azali déjà na passe na mutema titango oloba likambo donc oloba on a ba regret nyonso na mai na miso. Maintenant c'est à nous. Bon, là je peux d'abord poser yana nga mobali question, pourquoi pas likambo na tango ekomaki alukaki ba mikolo ya théâtre amekana ko sola na bango. Fanny Katalia so na retiro mo maloba mo muke pona question o lobi rotuna ya na yo pakalowi mais total vidéo ti. Nanga no total vidéo. Ouais. Ozo mona pakalowi, il est toujours en train de répéter seulement que topé Satan attend. Tant batuni makambu ya président Charlie vu de loin alobi ni alobi na ba ki topé Satan attend. OK. Vu de loin Aza artiste ya mboka nanga. Il fait la fierté de mon pays. Okay. Il a dit ça. Mais tant que comme il sous kaka la deuxième question o ezali o alobi déjà ki eloba maka déjà alobi bata théâtre belé ba yeba ki ngo son pourtant na. Voilà, hypocrisie. Yangwana tiko moni c'est que amoni ne moyeti na nini ya kokende et pas ba mikolo na te. OK. OK. Ba mikolo nyonso ba ndenge moko te. Donc eza déjà mutu atika déjà na choc moko ya ba comédien. Parce que ceux qui natali na likambo ndenge ebimi ya abande ko kende ko kengi dila mwasi ya ndeko na biso maswa kule avandi na swa kule lelo te ko vanda ndako mote mais lupango moko ba futela lupango moko place biso to banda ko jouer c'est lupango moko na tikala ko ka bango na mabete eloko nga na yebe na kati na bango bolingo bande ko régner totalement. Totalement, moi ton nom va totalement. Donc il ya vie ya pakalowi et anda kwa maswako. Nda kwa maswako et anda kwa pakalowi. Na yoka jamais eloko ana kamo mabe. Yango na vie conseil quand on peut ça moi sinon soza ya kobala te. Ezo s'engager kenga opinion nanga. Na ndenga mabete. Moi si biso pasi to yaka sangisa mboka nanga. Nga lingana ke nuno malembe. Voilà. Olebi si biso lobi ke ndaku ya pakalowi eza ndaku ya maswaku. Je te dis. Ndaku ya maswaku eza ndaku ya pakalowi. Siko na tawo bi wana ko kende wana. Paul lelo ko loba ke moi ça bala te. Ah OK. Moi ça quitté na tawo na nyoso tout. Ils étaient en famille à bon uniforme. Tala, non yebsoto non yebiso ke yaya na leki. Bo kende kope sika moko. Ba yebani makambu no ba tourna biso to ndo tourner au comprendre que tournage eza ya pakalowi mais maswaka zo pesa corps, âme, esprit. OK. Mais ça tournage bagaga ya pakalowi. Eza ya maswaka te. Na tour maswaka po sutuka au mona yelo zo pesa corps, âme, esprit. Parce que c'est un maswako. C'est qu'il y avait un amour vrai, amour sincère. Mais les gens oh yo tolali tolamu qui. C'est quoi ça sous sincérité? Yondo lobby, tolali tolamu qui j'espère ezala qui ba bilo mususu o ele kaka pena on a média. Je sais pas ce qui m'assoit quoi qui t'a eu les média. Peut-être nga na traque émission ngote. Mais les gens to moni sortie médiatique. Ya papa na biso pakalowi otozaka na ba respect belé na ye biso ba eto esima na biso. Que bazo mériter pe ka ba respect. OK, mais ya koloba ke ba kizaye na kokengela mwasi ya ozolo ba leki na ye. Mais en voyant cette vidéo, il parle avec beaucoup de douleur en lui. Ouais. Cela veut dire mais ça m'a parce que l'église peso sungate. Les opinions nanga. Bien. OK. Va prier à l'église mon corps. On me va on balai. Va prier à l'église mon corps. Là ça n'a ceux qui n'a zongi plein au monde question dans lobby que moi sinon ça soit ko balaté parce que basi na comportement na bango. OK. Nde ba loba ke maso ya moi ça za rakate. Ce ba komi donc na kata ba maso peut-être aux amoko. OK. Mais basi batonga kamboka te. Pourquoi je dis ça? Parce que moi si ya pakalowi avant da banda kala na maswako. Donc tu vois donc que le pakalowi c'est dans la moitié tandaku. Pakalowi bala déjà kala bala maswako bala monté. OK, d'accord. Ngana osala analyse yo sagement pourquoi parce que tous les deux baza yanga. C'est ça non? Baza pe ba vanda lopango moko. O a fouté la n'importe o a fouté la n'importe o. Donc elie maswako elie pakalowi. Mtali boso imena lopango ani zai pakalowi.
après maswako yako bima. Donc au moins que maswako tanga osa likambo osolana ya ane Louis. Louis tanga osa likambo osolana lekine Louis. Paka na maswako. Osolana lekine maswako. OK. Wana nanu moi ça zaki moko. Moi ça zaki moko. Et après yo comme débassi. Débassi. Moi c'est ya maswako. Moi c'est ya pakalo. Quand dans le même parcelle. Non, pakalo. Wada longwe. OK. OK, pakalo ya longwa. Maswako pa yeko longwa. Malgré ba longwa na ba distance. Mais bazaka uni. OK. Si je me trompe pas, ba matangomba ba onyo ensemble. Couple on a couple. Que couple yesima. Couple zaki awate. Ato zeka na maswako yemoko. La dame zaki libanda. Pe zaki moi passe o kake. Maswako alobi likambo zaka nati onete. Aïe aïe penda boy badi. Kwa baba mo biloba loba azaka penda yete. Donc yeso likamune même au sele mabe occupé ya Louis. Tala. Yalo pas PC conseil en tant que l'équina. Mais na ndenge na oki o yalo yalobi a héberger qui bango nanda. To comment wana. Donc c'est pas d'abord il faut te commander par poser des questions, c'était pourquoi. To comment wana, to c'est ça non parce que lobi na biso que moi c'est ça moi so balate. Quand vous voulez accuser la femme ya ndeko qui c'est elle qui est la provocatrice. Parce que problème oh. Moutake beta li solo. Que moi na 12 ans a doit te. Vous comprenez? N'importe ce personne qui m'habille. Te yango wana parce que to qui moi na lobi moi lobi moi na tout qui papa na doit te c'est quoi? Ce qui fait qu'il est bien voté. OK. Donc moi na 12 ans déjà a OK doit te abandon que pour doit te nani. Madame, yam ninga msusu. OK. Tangu pakalowi. OK ndeko kengi dila. Na douche. OK kengi dila nani? Moi ça ndeko na. Moi ça ndeko na. Inceste. Voilà. OK. A kengi dili bango. Tandis que baza est pas na haut déjà. OK. Mais OK ndeko kengi dila bango. La femme il fallait azala sage. OK. Si réellement c'est vrai. OK. Si réellement c'est vrai. OK. Fallait azala sage. Au moins il y a un likamsous tant que ça melio bongo. Yaka sko solo ndeti ngabe no ya fara ya. Na mwana. OK. Pourquoi ozoa ko kengelanga? OK. Oyeli mutu phase parce que il fallait pas kalowi. Yaya, oyo kengilanga. OK. Donc oyo kengilanga na moni yo. Obi ke bat ba kengila bandi ba. Moko zo doite. Mwana ya 12 ans zo ya pona ko doite. Kote na to okende. OK. Papa ndazo ko kengila pona mona la bouche du fleuve Congo. OK. Donc amona océan. Donc ngana ko esko epa na yo. Parce que to say la ngope ba gag. Tout ça ba gag mususu mutaye zo kengila mutu. Et puis so na ngoto mona kango. Ti batu ba koma mobali aoya pona balanga. Donc c'est katala ba scène belinga na sala. Azan facilité yo zo scène wana ko comme ça en réalité ko ya otunanga. OK, c'est ça. Vous comprenez? Et après ndenga mona la dame. Tangu eloko ane salami bongo. Comme ça en réalité ce ko yaka ko parce que muto bakangaka na ko kengi dila akufaka na soni. OK. Mais ce ko belelié ba te belé ba yaka. Ce ko tangu yo ozo accuser bongo où sont de preuves? Fanny Katalea. Ya. On lui qui sous preuve. Obi ke c'est ça. Kota la ado, kota la Fanny nje bo loba, bo sala coup sur coup. Nani ni susu ya. Parce que kuna to monde passe ado sengi preuve te. To ki kaka donner le temps au temps. OK. Et puis to yebi que la justice du ciel soit faite. OK. Mais yo a yebi sur lobby il fallait tant moi si ya azo que ko pesa rapport pas mobali na il fallait za ba preuve o yo la tsaki pakalowi ayaki ko kengeli la ye. Je sais pas peut-être ma preuve ça. OK. Je ne sais pas parce que peut-être que ça. Mais oyonga, au moment qu'il est là, sur sali li campo bandi mayo. Faut en avoir preuve. C'était là. Et à passer, sur ça ba preuve té. Sur ça ba preuve té, et on ah. Mais si il y a de preuves, je ferme ma gueule. Je la boucle parce qu'il y a de preuves. Parce que autant parce que azan moi signé nandako. Si azoa ko kengi dilo, atiki moi signé. Mais quand tu as de preuves aux gens même au lieu que oyebisa yes ko. Oko kende mama. Ngana mwana yo simbi na libala. Na ndimete ke papa aoka ko sama mbabo. Parce que na biki na minute na moi signé on dit maté. Mais maman, ce qu'on dit mangate, voilà le preuve. Mais Fanny Katalea, tout me capé que ça l'analyse moko intelligente. Parce que
tolinga bato ba otala biso ba comprendre nini tolinga toloba. OK. On est ni pour ni contre. On est l'église au milieu du village. Voilà. Entre moi la présentatrice et vous mon invité. Tout ça est là au la moi maele mingi. Voilà. Na nyoso wana tango ezobima tozoka to comprendre kaka pour to mema bato na compréhension. Tango ezobima wana avant ou après mariage? Après mariage. Après mariage n'est papa comme ko kengeli la mwana na ye ya libala. Ko ngana ngana ba ko kengeli na lupangu nini? Nanda ko vanda na ndaku ya Louis. C'est ça que Louis paka Louis a expliqué. Oui, il a dit que il y avait un moment donné tango papa héberger ki bango bola mozoba. Voilà. OK. Héberger bango pa na ye. Ti paka Louis azokende ko kengeli la. Lokola héberger ki bango na kata ndaku na ye, azokengela bango pe na kata ndaku na ye. C'est que tu peux t'aller solo à ma fille. Merci. Merci. Quand tout ça pila batamaïl. Donc est-ce qu'il y a des preuves? C'est ça. C'est quoi yo? Madame, zono kitu vanda. Parce que dès toi bazo kitu vanda déjà apandi yana leki. Apandi yana leki makasi parce que du fait que mobile moko to linga ayoka ke yaya na ke ndokengela mwasi na ye. Pratiquement impossible. Ou bien yaya moko ayoka te ke leki na ke ndaka ko ça ba avant c'est pas ya mwasi na ye. OK. Et surtout aza pareil na bango. Voilà. Ozomona non nous kana comprendre tango appareil na ki bango même pasteur azaki pasteur biologique l'église bango banda ko pri il était où? L'église parce que l'église était où parce que la moni pas l'église indépendante penja makasi toto mboka nanga église indépendante bafoué nyonso to ya non église ngani ngaloba likambu na kena ba recherche. OK. Vous comprenez? Tu n'as loba donc l'église nyonso c'est ya okota te ou soit église a battu ça problème te église eza nango église mais to pesa ba prophétie vrai. OK. To sangisa batu et non ko kabola. Tant au kabola et c'est sous église té et comme sous temple nzambe té parce que ce que comme ko kabola c'est que Saint-Esprit a régné sous té. OK. Mais si je me trompe pas pasteur na ba yebaye banda place to banda ko tourner si je me trompe pas. Le même pasteur au banda ko. Je crois que c'est le même pasteur. Pas ndenge na yebela ki pakalowi na mwasine bando prier ka na église wana. OK. Wana tozo kende ko tourna ka côté. Wana komini. Ngenge. Non beta li solo ngenge. OK. Donc ma pasteur azaki en force batala na ki ba mapango. Donc pasteur libanda lupangu les deux frères na kata lupangu moko. Banda ko différent. Ouais. OK, vas-y. Biso parce qu'il y a des fois to bando ke tourner pas pasteur. Sikoyo tango mwasi aye à lobby. Kolobeza nango bien. Après cette explication, ba preuve so ke zaki so pesa te to ebite zo s'engager ke bango nde to yeba ke. Ebi sanga no zela no mamuke, mamozo beta lisolo zo beta wana bozaki wapi boki na beta lisolo ngenge ya komina ngenge. OK. Donc si je comprends bien, pasteur azaki na ngambu, yana leki na ngambu même parcelle. Même parcelle mais maison différente. OK. Bon, Nathan wana na lobby, pourquoi na lobby bon parce que il faut avoir de preuves. Na habité jusque là sur ba preuve ezali. Mais tant au moni likamba bongo kende pa ya yaya. Moi si ya yaya. Yaya, ta mamboye lekaleka bo ta papa. Nga na mwana simba kinga. Ezeka censé to ke na trop vite c'est pas mon bal non. Non. Topé OK na ngotie pas ba pasteur. Ba pasteur msu baza pona ko sentir ba msu baza pona ko panza. OK. Vous comprenez le quoi na tant au moni bon tant OK pas ya maman et pas ya maman non o simba na mariage marraine na yo marraine no ayebi ndeni na solo na papa. C'est ça. Koke nango trop vite na bandeko basangana mibale eza bien te. Et le quoi moi so na libala na kata famille o libala moko mo panza yana leki. Ce qui n'a pas comprendre yo to lo baneti moi si ya maswa ko asali to bengaka diviser pour mieux régner. Oui, à diviser les opinions nanga. OK. À diviser parce que na minito bato bazaki on ba kaboni lelo. Yayo azaki leki azaki ke donc ba ko kata musapine po na yaya na wana. OK. Marché payé boye ekiti po na yaya leki na yaya. OK. Mais or que so kendaki nango et pas il y a mwasi na ye avec de preuves. Moi ça ngazo ngela mobali na ye et ko kape ko solo la ma entre vous. OK. Mais fallait katalia ko solo entre vous tous mona lelo oyo ba
bata théâtre bazo zonga kane loko moko oyo le bisi la bisa l'hypocrisie parce que c'est déjà l'hypocrisie. OK. Hypocrisie za makasi eza na basi, hypocrisie eza pe na ba mibali, hypocrisie eza ya ba sorte tout. Mais na théâtre hypocrisie za makasi parce que ce total vidéo oyo comment azolobela Maswaku son frère. Zola qui ça apparemment c'est comme si Maswaku azaki na moi tindika tchakal et pas ya naye et puis aye nango près batata parce que moni Maswaku et puis il dans Maswaku ça du genre il y a so salé likambo. OK. Yambara pas sona directement. Okaka ya ndo senga bo sali mabe. Très mal. Malgré oko expliquer mais azaka dans le ba on fragile. Na problème. Au moins que je me trompe. Au moins que je me trompe. N'est que Maswaku ça très sensible. Au moins que je me trompe. Mais la moi tant que to vanda na Maswaku na ebi Maswaku ça kabo. Mais Fanny Katale ya komona mutu oyo na tambu pona ngai ya tout ça la analyse moko za la normal ko tala mutu oyo apparainé yo OK aza akomi déjà papa na adoptif OK maman o ba parrainé akomi déjà maman na bino adoptif mais ko tala ko yoka et puis komona makam oyo zo lingele ka siko na internet entre Maswaku na yaya na ye o alongwa ki yaya akomaki papa na ye. Pourquoi pas tant le bongo ebimaki parce que tozo talika na vidéo to moni bazwa kizena o akomaki leki ya Maswaku. O abande ko doit. Abande ko doit. Tango leki doitinage. To ke nonde ba lobi wana. Sko yo mama mukolo lo roi neti bébé la nga za sima awa soki to jotie auganga. Sko mama mukolo lo la Fanny Katale ya bazo doite yo. Ata tuité. Non bien, ko doite bolimbisanga ya mukolo ne ya moi mkiye bana ate. Mais oui, bien sûr que oui. Ya mwana esalo moi mingai. Ya ngote n'est pas. Ya papa ya mukolo esalo kitoko. OK. Esalo bien. Parce que tant au monde déjà ya mingai wani banzo ya non zelaté na peso le rapport l'église, tu na peso le rapport le père papa non na maman no te nako beta yo. OK. Pas tant no beta yo, papa ko tuna yo. Ozala na nini na courage ya ko expliquer que papa te que non tantine m'a frappé pour ça non. OK. Tu ozakutu même pas na courage ya ko expliquer. Vous comprenez le quoi parce que mwana azaka mwana otikala ka mwana. Tant déjà une fois mwana yaki na système a ko doite wana obeti un bon gifle. Aningana ta maswa. Aningana. Parla ne maman nga ko tout mais qu'est-ce qui se passe? Pe maman oyo aza bien. Au lié temba pour rater. Tant moi que fondé que non maman tanti m'a frappé, au tourner pourquoi on t'a frappé? Voilà. Est-ce que la dame a sala ki bongo? OK. STP oh madame azoloba, est-ce vrai? Tozola la karana ni pour ni contre. Ngana tozana au milieu du village ni pour ni contre parce que na lobby ke ba oh wana yeba yanga. Donc na global et non c'est émission na loba bono ka na passe. Mais tant ozo baba ya yo mais on a pas ça c'est qui na yo. Tant ozo loba ke moi so toza moi so ko bala te. To boy te c'est qui menga. Nikuta mabete na yebi ete. Non na mona yebo ete to solo là. Papa grande sœur ne oui. Grande sœur ne. Grande sœur à Semek. Parce que grande sœur à Semek, aza camarade ya petite sœur nanga. OK. Place liba les salamaka na njili. OK. Donc leki wala ndinga na sima. Wala ndinga na sima bijou milolo. Leki wala ndinga na sima. Yaya ya la fille nde aza camarade na ye. OK. Comprenez le quoi na donc na yebi nde yaya. Na yebi comment yaya zalaka se comportaka. Mais leki ngana on yeba été. Mais Fanny Katale ya kovanda kota la vidéo wana. Et ça lui on ndeni avant de continuer parce que oza mutate mino boza ba hypocrite et puis boza bandoki boza mitema mabe bino ba théâtre là ça n'engage que moi mais kozala ni pour ni contre ezoloba te que to zanga ko ça la vidéo remarque ni pour ni contre et ça n'a vraiment passe ça n'a vraiment passe non de un premier passe c'est ça que il y a ndenge bat basangana bolingo na bango bazaki nango ikabwani. Voilà non un. Deuxième chose c'est ça que bango ne sommes balé basa bayanga. OK. Na passe nanga, na bisengo nanga. Bango bayebi. Quelque chose na problème.
nazonga epa na bango. Okomprendre eloko wana. Si on a besoin mbongo na bengi maswa papa tata anga pe na mpia ka bobobe maswa kwa tindelanga. OK. Na bengi pe ya lowi tala leki no boye. Voir même au vanda boya lowi na mpia ka boye akatale ozapi mama leki abana. Te lowi na anda kuna pia ka okoma ya lowi so ngale ka kinde pana wana to uta batunasi na lemba. Moi te lowi abino botunenga na tuna ki te mpia ka fona olekana. Oleka awa ya koti zwa. C'est que c'est déjà une famille. Ce qu'on est tant que tata moi c'est. Ce qu'on est juste quand on est na pas la famille hein. Tantine Katale ya Maswaku. Tantine Katale ya Lowi. S'il faut donner conseil pas bayaya na yo. Bande kono mibali o lelo oyo bato bayaka na ba famille na biso ba famille bolza baso tozwa kalibana to komisa bo bande kona biso ba yelelo ba panza famille na biso. S'il faut donner un conseil et pas ba frère non mibali ba Hollande parce que ba Hollande s'il faut donner un conseil. Non, pas ça conseil parce que bah mikete bah mikolo. Ah, conseil au peut ces actes. Ça peut ces actes. Mais na moni on peut quand la carte analyse oh na moni au simba qui peut église. Oui, c'est une simba qui église pourquoi parce que église au moni c'est makamzu kopotana c'est ça makas c'est to qui met une église et ça peut église parce que la solution. Voilà. Mais ce que tant bango ba kende une église. Église est pessi qui miate. Église est kaboli. Vous comprenez? Parce que mutabanda l'église na mutaliboso ezaya Louis. Soit coulé ayaki sima. Parce que soit coulé pas comment a prié ma casse. Mais la comprendre ndetende ni mbonge o esimbi. Envoûtement te. Non, ye bandeni. Ye diable la répéter. Diable ça ka zo tamba pembeni gauche droite. Tout ya bana nzambe Bible écoute le bien. Mais ngana mon Dieu envoûtement ba ta théâtre dessus. Et zanga pété. OK. Comment un homme jeune garçon à Bali. Vous comprenez? Soit coulé à Bali. Et bien sous combien de personnes bandot la soit coulé mis. OK. To yebi pété. Sko à Bali. À Bali peut moi sina bien. Liko na ngope so muta simbi ya parrainer muta maboke. Voilà. Sko batali la mususu ba bande ko vie muta maboke na simba. Même bandot luka déjà banda kandeni ni okabola bango. Bon to ko tsaka vutime pas moi si. Voilà. Donc to lobi siko to betali solo ya dana Eve. Bon. En quelque sorte. En quelque sorte, en quelque sorte, apparemment, c'est comme si tu tombais à l'isole d'Anna Eve. Pour ça, dans le but église, il y a ma pour comment tu as une église. Église boyo kinga, bo vandi sabiso. Mukunzambuka. Pour ceux qui va vandi ça, on a compte église, mais l'internet c'est le bango. Ok. Donc du genre, au moni, si pakaloa lobby place pour n'angana moni, a c'est un besoin de se défouler. Donc à ça yo qui peut qui est dans le monde de théâtre le kabana et le bama une façon que se défouler na plateau au lieu boya ko tunanga le quoi bino boya ko tunanga te na mona meme on a plateau pe na plateau nini ya mwana mobali azana songi moko le ketchup poto c'est l'ambiance qui se passe ici les ambiances ozolika awa malgré tout c'est comme ça fait très mal a meme on pas le ketchup poto ce qu'on a compris na kitcha le ketchup wana. Donc ils ont même ça combo les questions même na combo nae adoté et casse beaucoup de non que na ndeza les questions parce que na kitsa les questions so vendre au mato kita obimisa otumbi pesa exaire ningani biso pe tozuba matière neti bo pena fani katalia tout la vérité tala pena kuno sepe na matière na sepeli na matière pour modèle au bengele nga téléphone na biso pena la poisse modèle au bengele nga téléphone matière et koti na sepeli na matière mais OK nazo ko kapita ko lobate pour sa famille cha mbaranga aigle bien tout comme ko madana suka na ton avant dans na plateau tout ça la moi analyse intelligent au bal vendre na mutu ko ba mabe na yeba tout so ba jijara pe katalia de loin katalia ta no caméra Ali caméra. Longola. Katalia, est-ce qu'il y a un monde de théâtre parce que c'est quand on oublie le théâtre, on a battu ou ba blessé yo. Ebele. Avant si sa phrase. C'est phrase té. Ebele. N'est-ce qu'on a pas aussi sa phrase té. Ebele. Tant la tourné aux questions yo. J'espère pas que le bas c'est la même question yo ado a tourné pakaloui. Pour les lo pakaloui abimisa oignon surtout abimisa qui fani Katalia. C'est que tu as la caméra. Tu as la caméra. Tu vas blesser dans le monde de théâtre. Ebele. Tu vas blesser dans le monde de théâtre. Makas. Tu vas blesser dans le monde de théâtre. Souka. Obi bazé belé. Fani Katalia, ça va tout sur la TV Bobi Mouto plus jamais.
plus jamais zaka na nzambe nzambe nde so alobi no plus jamais okokufa même tamokiso olobi ne plus jamais ça vaut pas la peine nani ablisa katali ya koleka mutu nyonso na sa moyo donc soki nde ozoza esko natanga kombo na sa makambo ya lobi asalaki to makambo ya tuki asalaki wana ndenga penza tcha mboka la. Mais c'est que moi j'ai compris ce que Zaki quitte ado angalo ba vérité. Non, oh ado ayamba pe ado. Ayamba do mazedo a mama. Omoni na eloko. Tala, non que na ba contexte mi bale. Mutuzu oyambiye anda boyo loba likambu. Mettons oyambiye likambu Saint-Esprit etindi loba. Et ça que nous tous au banda qui soit le viol le batteur le batteur. Il fallait qu'attaller à bangi na il était battu dans la miniature. Na pas na ça battu actualité actuelle. Mais fallait qu'attaller oui qui va passer sur réseau et ça peut sur réseau. Merci beaucoup Yaya. On dit que c'est une émission là Yamba qui yo. Yo vous en informer que c'est une émission ngana Yamba qui ton confirmer qui vont mama be abattu théâtre. Oh miniature. Merci quand même. Merci quand même. Cette fois-ci, merci vraiment, merci. Fanny Katali a pas sur le raison par rapport au monde de théâtre. Fanny Katali a dit le bique dans le monde de théâtre batamité mama bebazali. Et belé. Kotala. Pe batamité mama beka kate donc bani ko kabola donc na lika lo kwanga mona na stela. Na mona mtumsu pembe na stela. Te so na mona mtumsu pembe na stela ka. A un intérêt moi nana mona qu'est-ce comportement ma belle faut années trop faut années kenge pour moi nana aloba mingi a songi tu comprends un peu et là li comme ça ko bimé ça li coïncidence et puis que non ka ki baloba ya solo voilà mondo eza monde moko non lingate moi nga to leki nga sa musalo nzambe nanga non ngoti pour nani parce que force on na zanango respect on gamona mi pesa ka. Est-ce que leki nanga za bongo? Est-ce que moi nanga za bongo? Pour moi nanga soka za faible belé mi balle ya théâtre ba luka ba bimana yi. Obimane komone komisali. E komisali wana mona katale yati. Mutakala théâtre. Mama ba mona be wana mutakala théâtre. So za leki nanga azo sala nzombo. Leki ne sali la. Yana minene. Minena pamba. Mutakala théâtre. Fanny Katali, j'espère que Zelo Komoko Ozo Boya une fois de plus encore, ils ont ranké na bande économie baliwana. Na linga ba bongote. Mais s'il faut donner conseil à belle-sœur na yo. Ouais, bimis parce que neti ngabo so na bina loba na loba mabe. Mais belle-sœur na onde mutabi a provoquer. OK. Ça se ça na onde ni. Asa ngo sundeni. Bana nzambe keke so mabe ezali kimi ekotaka. OK. Pourquoi j'avais condamné l'église? Parce que l'église, j'espère que ton problème est comme qui ne connaissons pas une église. Tant aucune église, bon solo l'église, église benga o vandisa. Ça bon confrontation. Boye ba kena non mais pourquoi l'état zakaso que yo funda mutu a salibino confortation. Pour na yeba qui dit vrai qui dit faux. Vous comprenez? L'état zakana oyeba. Maintenant que bana parce que si ndeti ngana pa ngana ndena okela lisolo ngo parce que lisolo c'est donc c'est que lisolo yo ozaki déjà au courant tango depuis kalo no zera ande droit de réponse c'est oui hein tenga on a ebe mambane le kamiso te sko nga problème na ngezaka c'est là non comme on a nako ka likamo ya yo non ta non est-ce que na tourner tona solani OK non ta non temps non ko yo toni comme na katsa batute fona ta non temps na banda no sala ko luka ko yeba ngamunga ka solo o mena bakatsa ba comédien likambo c'est beta manango c'est que pas kaloui est-ce que mutu mo ba ça déjà OK batika ba tuna été mais ya ba to pesa tona temps mais ndeti nga na lobi ke na yoka ki ngo mena soki na nga ko zo tuna te parce que na komia ko mona donc mamso ko za vrai ko za faux parce que j'ai confirmé ça tant yemo ko yaya lekine émission c'est par là que ce qu'on a ko tuna yaya ndeko no chana si. Mais avant, na koka ko kete po ya lobi na ndenga zaka oluka tunanga nanya ebisio. OK. Pour ne pas aussi ko bebi sa réputation bien ko garder crédibilité na yo, o vandeka ko ta Rwanda ko ezika. Mais le londa ko tumbami bala ba kufi, tala de que pasteur to komi ya le wa leki na kiti wana.
kiti wana ya donga telelo na poto so ya doit meko l'exan kiti ano leka te ya oleka tango ko badela poto tali kongo na sima boy obimisa te na oleka te po yelo we kindeka zongi akende ba ko tambola ka c'est ma toute première fois na mona muta théâtre anzili muta théâtre pakaloba lubi ponya ta poto to comme la souka eza président sai mais tango ya lobi bongo c'est que amoni déjà bola mwana c'est que ba hypocrite bazandam ba hypocrite pe bazate to lo ba ki ngo bien ba hypocrite na théâtre bazanyo sauté OK dans tous les cas il y a l'exception ouais bazandam pakalobi azana ba reconnaissance aza hypocrite bon ton tandimi hypocrisie ne to tshela ngwa parce que ndimi le loso ezalo quoi Beckham andima ke mtameme na Afrique du Sud si la nani ici pechanga black line ça qui clair ils pinde ya lobby parce que ils a facilité habito ke ka anniversaire comme mangana ba Congo o ça comme ce que non me mato ebi tina foutre ko ticket la Congo central na poto oko banga pekete ya okima so akimi ngalo me mangalo mokena muntu mutazongi ba musicien ko ba mina ba benga na babi abi ba benga ke mukala ba mukala ngo ya ni parce que bon so ba na papa moko ka diombo pe abeti somo lobi izana jour moko boy président c'est azoka catch na ye aya senga boy azo catch maman président c'est ebisi lobi so kazu ya to kozwa nani donc c'est que famille banda déjà kala qui est cette méchante personne oyo ko kabola bande komi balo bazaki ya kosanga c'est qui reste vipère omoni bango soko moni maswa yeba ki omona ya lowi oui non non mon même na ba théâtre so moni maswa pe bazaka na jeu de scène moko na bango mi balé ah non fali katalea apparemment c'est comme s'il y a une race de vipères qui n'a katé kabol bango et boké bon venet ya wana photo lukana no to na madame ngapa na loba mingi faut na mona ba preuve donc quant à vous et le kozo senga ba preuve au moni to ya ka to loba na YouTube mais il faut avoir avant au déborder to pour loba maka mobo ya mabe makasi to pour kende mobo faut lukana oyeba ba preuve pour un soubiso to ko loba boye to ko loba pe que non moi ça m'assoit quoi aussi vous comprenez to ko ba moi ça soit couleur aussi mais peut-être qu'appelle à lobby solo ba preuve visa OK to ko loba pe que akoseli mwana makam 12 ans peut-être ya to ke na bakani nyonso akolo ba pe que akoseli mwana 12 ans makam peut-être ba preuve pe ya mwana 12 ans izali donc alors il faut pas aller trop vite nokito yo tout année nokito yo tout année ba preuve bimi na komi ko zanga moyo komo tunanga mama osena ba preuve oyebingati otoloka kusirku na bibisi buna biboyaki na zongsi boyaki donc yamona au jour de mon sagesse ya ba preuve mama yo lo bakini ba preuve ngwana na mo tono na misuka aboya na mo ba soka misuka mutu bakangi na ndoki ya lo ko ba to sala analyse ote apesa Caleb dina na pesa Caleb mbote te mais to mona ba vidéo dina na lo baki bonsoir OK pas plus c'est bien accent français OK Dina la douce, on vous salue. Tout commence bien, fini bien. Sarabino, analyse ya batumi baloza, analyse ya batamaele. Tout fini mon touté, on a condamné personne, on était là, église au milieu du village. Fali Katale a dit ce qu'elle avait besoin de parler, et tant que tata moi si yabana. Et tant que leki yabande connaît, et tant que yaya to leki yabande connaît. Mais ça fait très mal comme on a, qui était la race des vipères, oaye les lois panza, batumi balo basangana qui. Fallait qu'Atali, nous sommes arrivés à la fin, mot de la fin donc, par rapport au passage à l'émission, et puis Bambo Ténor, déjà pas tout balancer. Merci d'abord, c'était là sur c'était là pour s'abonner toujours, pour que s'abonner parce que dans le bac, on a déjà des émissions, au Bandomon n'est pas Fanny Cataléa, au Bandomon on peut pas, c'était là, malgré non lien une vitesse fort mais à autant la mapé pas nanga non diembela déjà pour ça na émission de série ngé non diembela na zo diembela donc c'est la benzate ozo diembela yo bongo nanga no ondima kalilo ngondima te tena tuka so yo bongo nanga te ongo boya moni ndesko komo kenanga mabene émission na ko tuno mutu la polémique ya pamba tuna kasina te sili to suki ça moté voilà je salue maman Brigitte Nkongo motema papa Willy Nkongo papa Oscar Ngindu motema asusi nyekese Adolo Kabanish Emi Kabanish Constantine Kabanish Emerance Kabanish Changanga Lili Musomba ML motema Kalotiti Marcelo Mosa Pembe voilà bien c'est les masamba babijou l'homme noir dans l'océan au balo à comment au banga moi si mon rabouye na seki po na kandate et Anto Strait motema Mayo Strait na kata Suisse et pourquoi pas à toi Glodinga de Montréal ton Nathalie côté msuna moni Laetitia Ndongala la miss de la presse ma copa donc babi nyoso malamu
merci beaucoup à toi aussi pour notre temps au PC pour nanga mais non fulo Ciao. mboka nanga Aigle. bien. Nous sommes arrivés à la fin, c'était là Fanny Katalea, j'espère que vous l'avez dit Fanny Katalea. Il y a Esseloma qui va tête, il y a Bassala Banalise, Fanny Katalea déjà bandi, bravo. J'espère que vous l'avez dit pendant la bokebi. Il y a ceux qui bino baye bonga ko kataka côté bat balobi to bité mabeni Fanny Katalea. Le monsieur côté ça qui nga la place à Fanny. Mais on a monde derrière que Ziki. Zahir nga Zika parce que ce sont toujours les femmes qui créent des problèmes là où il y a des hommes. Là ça n'engage que moi. Mais pour la Bayana, parce que Pakaloui c'est déjà notre papa, Maswaku c'est un frère, conseil non peut sabino, basi ba eke kutabino. Basi ba ko kamula binote. Et puis ceux qui maman ont la preuve, on a besoin de ça parce que déjà à lire Oyo et maman comment kendele c'est un coup sur coup. Oloba Shadari. To ya nango bongo no kite. Wa osuka wa mbabenga ke il faut deuxième tour bité ce kamuna makala les équipes mais les ko memaye. Merci beaucoup d'avoir abonné sur Soto Bolande Kibiso. Vraiment, je dis un grand merci à vous. Bon liker, bon commenter, bon partager et que ça la bisou bien. Quant à moi, c'était là, Swamana Essagaya, autrement dit Toto Yatembe de la presse. On se retrouve à la prochaine numéro.